Voilà, mes amis de WhatsApp, napesi bino nyonso tumbote na kombo na Yesu. Bonjour, na ba o bazolanda ngo na tongo na lelo pe bonsoir, na ba onu so ba ozwango pe na pokwa na lelo kaka ndenge tozokoloba. Aimer, liker et partager. Bobo sanate pe na ko abonner na ba chaîne na biso na bébé na biso oyo auti kobota masika e kozala malamu mingi na bandeko na biso. Bocha mwa linzaka mwa nini ekosala biso elengi mingi koleka kaka ndenge tolobaka bozomona lisolo ya ndeko na biso Patrick Bushaki, ndeko na biso oyo tokolanda biso na bino makambo nini oyo elekeli ye. Donc aza juste na bomoi te, paraît-il que ser na ye atielaki ye poison selo bango ndenge baza koloba. Alors ngai na bino tokokota biso nyonso tu na kati na ba idée, tokokota biso nyonso tu na kati na ba video, tokokota biso nyonso na kati na ba commentaire oyo ya kotia acha ekosala biso malamu mingi ekosala biso malamu mingi koleka ka ndenge toza koloba kaka aimer, liker et partager massivement ekosala. Mes amis de WhatsApp kitoko makasi pe kobosana te kotia mwa linzaka ekosala biso bien malamu. Nazo matisa biso nyonso tu tolanda toyoka ka ndenge tolobaka boche pe ya bino ba commentaire bopesi ya bino pe ba idée ekosala bien makasi. De l'empoisonnement que la sœur de Patrick a empoisonné son propre frère parce que elle gardait son argent. Écoutez l'histoire. Selon l'histoire, Patrick, les deux vivaient en Angola. Ce sont des Congolais de la RDC vivant en Angola. Alors, Patrick était célibataire. Il n'avait pas quelqu'un pour préparer pour lui. Alors, il travaillait. Tout ce qu'il faisait, il prenait son argent et donnait cet argent-là. Le but de garder cet argent était de pouvoir voyager un jour, aller en Europe parce qu'elle avait un projet. Son projet était de se retrouver en Europe. Alors, vous savez tous, les Africains, nous aimons beaucoup plus aller en Europe. Tout le monde le sait. Le raison, nous le savons tous. Et c'est comme ça que Patrick se préparait et gardait son argent petit à petit pour se retrouver un jour en Europe. Il avait fait confiance à sa grande sœur. Et sa grande sœur promettait aussi, aspirait aussi confiance à Patrick. Et c'est comme ça que les choses sont allées un peu vite. Patrick s'est trouvé un passeport, il est allé se trouver un visa. Il ne restait qu'avoir cet argent-là pour faire le démarche d'acheter le billet et tout ce qui va avec, et puis son argent de poche et tout. C'est comme ça que Patrick se dirige vers sa sœur pour lui demander l'argent et lui dire: ma sœur, mon visa est déjà là, je veux avoir l'argent pour me déplacer, donc voilà. Et c'est comme ça que la sœur a dit: oui, tu vois, je n'ai pas encore l'argent pour l'instant, mais je vais te donner cet argent-là dans quelques temps. Au lieu d'expliquer à Patrick qu'elle avait déjà utilisé cet argent-là, elle a donné l'espoir à Patrick. Et c'est comme ça que la sœur a pris le poison et elle a mis dans la nourriture de Patrick et Patrick est mort. Ça, ce sont les explications de ses proches, de Patrick. Mais quand on a regardé, avant que Patrick meure, il a vraiment vomi cette liquide-là rouge. Allez-y comprendre. Après avoir vomi cela, Patrick était devenu tout noir. Quand je dis noir, c'était noir. Je pense que dans la première vidéo que j'avais mise, vous avez vu son visage, comment il était devenu
c'était monstrueux. On ne pouvait même pas imaginer qu'un être humain pouvait se transformer jusqu'à ce point-là. Et c'est comme ça que les gens se posent des questions. Est-ce qu'un poison peut amener quelqu'un à se déguiser jusqu'à ce point? Parce que la famille, quand on parle de noir, c'est noir. Rien que son visage, je vous dis, ça fait mal, mal et très mal. J'ai suivi cette histoire il y a 5 jours. J'ai suivi les interventions de gens, les gens venaient parler. Je ne voulais pas vraiment m'exprimer par rapport à ces sujets. J'attendais à voir au moins une version qui pouvait me convaincre. Et quand je suivis cette version de sa grande sœur, je me suis dit, tiens, parce qu'il s'est parlé de poison, les autres qui disaient c'est ses amis, les autres qui disaient c'est ça. Et quand j'ai écouté cette version, je me suis dit, ça peut être l'une des raisons. On peut dire que c'est ses amis. Cependant, ça peut aussi être sa sœur. Je ne confirme rien du tout. Parce qu'il y a eu un live fait par les Congolais, les gens qui étaient dans le live, qui expliquaient que la famille de Patrick était allée voir un Nganga pour s'assurer comment est-ce que leur frère est RIP. Et selon les Nganga, on leur a dit certaines vérités qu'ils ont cachées. Je n'ai pas pu suivre ce live jusqu'à la fin. Alors je me suis dit ceci. La grande sœur, si une grande sœur peut avoir cette mauvaise foi, cette mauvaise volonté de tuer son frère parce qu'il voulait se déplacer pour aller se battre ailleurs, à l'étranger. C'est vrai qu'ils étaient déjà à l'étranger. À combien plus forte raison quelqu'un que tu as rencontré à peine? Vous savez, nous ne savons... C'est pourquoi dans mes vidéos, j'ai toujours dit, nous ne savons plus où mettre le pied. Parce que vous pouvez dire que vous fuyez le mal dehors pour aller à l'intérieur. Cependant, vous allez à l'intérieur, c'est pire encore que vous aviez imaginé. Qui pouvait croire qu'une grande sœur allait faire ça? Ton frère qui travaille actuellement, la crise est partout. Quelqu'un qui travaille avec cette souffrance que nous avons, surtout nous à l'étranger. Quelqu'un qui se fait de la peine d'encaisser son argent. Alors, mes amis de WhatsApp, quand ndenge tolobaka aimer, liker et partager, nasi biso nyoso tout tolandi histoire ya Patrick. Confiance ipe moninga malamu ezaka Yesu Masia. Soko lingo sala eloko na yo associé na Yesu na yo. Olingo bomba mbongo na yo luke sika moko oyo ekozala malamu pona kobomba parce que mokili ekomi mabe. Même na ba papa na biso, na ba mama na biso, na ba ndeko na biso, mokili ekomi mabe makasi. Toza na ndeko na biso moko ayemba nzembo moko boye, papa na yo akoki kokoma satana, mama na yo akoki pe kozala, bandeko na yo pe bakoki kokoma. Donc ndeko na biso wana yembaka a prophétisa avant kutuke batu mususu ba voyager, batu mususu ba kende na bamboka musika, affection elongwaka parce que tokomi na distance na bango. Soko za na eloko nozo kosala tozo mona ngo même na ba Afrique wana. Omona mutu aza na Europe
azotinda mbongo epai ya ndeko na ye propre, papa na ye, papa oyo aboti ye, mama oyo aboti ye. Basombela ye esika, basalela ye mwa eloko oya kokita boye, bakokanga bafoto place mususu, bakokende osombela bino na biso kota mai, bake kosombela bino bisika moko boye oyo kutu konano ata mutu te apoza ata nzeta pamba oyo. Pona nini? Motema mabe. Mutu azakaka na motema mabe ya mabe, soki amoni muninga azoko avancer akende liboso ya mwana eloko nyonso tozoko sala ndeko. Pona ngai komitika nyonso na maboko na Nzambe. Asosie na yo ezala Yesu. Ata ndeko na yo ngo tikela yo libele bo eskizenga pona terme. Ata ndeko na yo ngo na kete ita tozalaki na kina Afrique kuna biso bakabola biso te, tozalaki boye. Muto avandi na ye, makantini na kopesa ye. Ye moko pe soka avandi, makantini na kokoma nango. Po soka avandi kaka lamuki boye, amoni ye na bana ne bazomela mai ya lobo. Yo za na libanda ozokolia bien, ozokomela bien. Tala leki oyo. Asali ke apesa ya na ye abombele mbongo, yaya ye koboma ye likolo ya mbongo na ye moko. Ete ya biso, epesa biso leso, to ye beloko nini tozo sala, mokili, eza ya bato ya Yesu, eza ya biso te. Ka ndenge tolobaka, bo abonné na chaîne na biso, mwana sika botami mes amis de WhatsApp. Soko za na WhatsApp te na kondima, mais soko za na WhatsApp, yebaka mwana sika botami na kombo ya mes amis de WhatsApp. Boche mwa linzaka ekosala biso bien, boche pe ba commentaire, bo like pe bo partager ekosala biso bien malamu mingi koleka ke molimo ya ndeko na biso epe manakimia ndeko na epe soki eza ye mutu. Ndenge bango balo bakendeke panganga soki eza ye Nzamba kuta na ye na nzela na ye, parce que mwana mama na yo, mwana papa na yo komoko yuko sala ye biloko aboye. Ete ya biso nyonso tu, epesa biso leson makasi mingi koleka. Tolobi biso nyonso te. Au revoir pe ba weekend kitoko, tozo kota weekend bandi lelo vendredi tokoti yango déjà. Alors biso soto komona soki soso tozu ba biloko ya malamu toko ya toujours kolakisa bino. Après on osala bino soso likambo ya makoso ndinga za kolela butu na moi ba congolais ba memi amnaye alingi ba congolais batika amnaye ete ya nyonso na kombo na Yesu. Merci, bye bye.